terre y séjourneront pour prendre les ordres auprès du roi des rois. La cité sainte de Nkamba est le siège de la paix mondiale. Batata ba mama bandeko bana papa. Bonjour à vous tous qui nous suivez depuis vos domiciles. Nous sommes ici dans notre plateau Nkamba Centre Univers sur l'émission spécialisée sur Papa Simon Kimbangu et dans notre chaîne des Ratilki France. Nous entamons le deuxième siècle du kimbanguisme. C'est à ce titre nous avons invité Papa Pasteur. C'est lui à qui nous allons parler des perspectives du kimbanguisme dans ce deuxième siècle. C'est-à-dire que comment doit se comporter un kimbanguiste, quelles sont les attentes des kimbanguistes, quels sont, sur quoi doit fonder son espoir. Et aussi, réellement, si ces siècles nous appartiennent, quels sont le signaux que nous avons, que Dieu nous envoie pour qu'on puisse vraiment dire que ces siècles appartiennent au kimbanguisme. C'est pour cela, face à moi, je suis avec Papa Félix. Papa Pasteur, bonjour. Bonjour, Papa journaliste. Papa, une présentation minimum. Oui, c'est vrai que naza mutumoko nayebani moi mukena baninga oba Rolanda Biso, mais je me présente Papa Félix Kwanzambi, pasteur kimbangiste. Naza na kati ya lingomba na biso banda bomwana e baptême nanga nazwa na 1970. Nazala mondimi na évolué tango na yeko koma awa na poto ndepa carrière ecclésiastique nangai e bandela awa na poto. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes pasteur, nous avons une fonction spécialisée, mais nous avons évolué dans la paroisse de Blanc-Ménil. Merci, Papa Pasteur. Papa Nabanti, j'ai lancé des sujets sur lesquels on peut débattre. Quelles sont les attentes des kimbanguistes pendant la période Oyo? D'ailleurs, période Oyo, kimbanguiste, c'est fois je l'ai rendu dans un premier temps. Merci beaucoup, Papa, journaliste Ndengo Pesingaï Maloba. C'est vrai, kimbanguisme est un rayon d'espoir. Tolobaka, kimbanguisme, espoir du monde. Ya solo. Tozali espoir du monde et kimbanguisme est espoir du monde. Mais, Papa Simon Kimbangu, tant aye a posé le fondement. Il y a kimbanguisme. Pour enchaîner Moussala au Jésus-Christ à Bandaka Natangwana, yé aye ko continuer. Objectif naye ezalaki à libérer Moutou. Na oppression y a mal, na oppression y a Satan. O ezali caractériser, matérialiser na ba phénomène auto bengaka esclavage, colonisation. Sur le plan universel et sur le plan individuel, fréquentation y a mal na kati ya mutu dans son raisonnement, na comportement na ye, na esaleli na ye. Tout se séparer na mal, tout tika, tout landa bien, pour tout yeba ko s'orienter nzela oyo to kolanda nzambe na biso. Parce que mutu a se gara na nzambe na ye, na lisumu ya da Eve, na makamunyo so eleka tito ko koma na demande de pardon ya 1992, le 24 décembre. Maintenant, moi, lelo lingoma na biso ekokisi 100 ans. 100 ans linko lobake ndenge papa de lunga na aloba na ekomama na livre na yeba koma kimbanguisme voie du salut que l'église kimbangiste est la matérialisation du royaume des cieux sur terre. Tout le monde est là. Partout, na mangomba nyoso, prière ezali universelle. Oyo to benga prière à notre Père. Ne bandeli nango to lobaka toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ensuite to lobaka notre Père qui est aux cieux,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà ce règne qui doit venir et que la volonté de Dieu qui doit se faire sur la terre comme au ciel. Yangwana église qui mbangiste aye ko matérialiser. Yangwana aye ko matérialiser. Maintenant les 100 ans et koki. 100 ans ndenge si et koki centenaire to uti ko sepela biso nyonso na esengo nyonso avec comme cadeau sur le plan matériel le musée Oyo to uti ko tonga. Félicitations à tous les Kimbanguistes et à toutes les personnes, les sympathisants Oyo nyonso de loin ou de près à participer na musalana. Félicitations parce que ce bâtiment là est un bijou. Un bijou Oyo to monaka na ba ville moderne à travers le monde. Aujourd'hui toujours au monde on a Katia cité sainte Nkamba. Et ça qu'on rayonnait en plein brousse, mais ville sainte. Et marqué centenaire. Sur le plan matériel. Mais sur le plan spirituel, le problème se pose. Le problème, il est grand, le problème, il est gros. De deux manières. Yali boso ezali bilaka mingi oyo ba papa balaka biso. Baza na posa ba réaliser yango mutu mundu alonga na bowumbu, mutu mundu pe asepela. Mais eloko oyo biso bakimbangiste to bosa na mingi. Eloko oyo biso batu en général, quel que soit lingomba, toute confession confondue, to bosa naka que Dieu est éternel. Dieu étant éternel, ce qui a lagi ko sala likambu na l'an 2000 et que ngai mutu na BBC nzambe likambu akani ko sala akosala yango puisque liloba nzambe ko lekakate. Molia sala ngona l'an 2000 apusi yango parce que ngana l'an 2000 na BBC. Or Dieu étant éternel, le pas na y retard exact. Le retard c'est en termes de nous les humains. Oh ya lingi ko sepelisa. Maintenant 100 ans yangoyo. Tata nzambe azana makambo mingi akani po asala na biso batu na se atango et surtout biso bakimbangiste. Mutu sengeli ko kamba mokili sur le plan il y a église et sur le plan administratif. Quand je dis administratif, c'est-à-dire l'État. Mais est-ce que biso kimbangiste tozo croire que papa arosala yango kaka vai que nama sumu nanga nama bunga nanga ale ye asali kaka miracle mais non. Mais kasi yango tozo to ye basiko yo est-ce que kimbangiste na tant to koti na deuxième siècle oyo faut se comporter ndenge nini po azala distinguer na mokili. Il suffit donc pour bandela kiwana eza pinda ndenge nini. Voilà justement papa journaliste, merci na question na yo, précision na yo pour nous répondre que les loyaux centenaires et si elle est qui. C'est bon. Tata Nzambe azana makambo fois ça là pour na biso. C'est bon. Mais Tata Nzambe na moya lelo mettons-nous en tête mutu na mutu aye baka yango biso nyoso toye baka yango que Tata Nzambe e pa na ye ezali likambu ya kopetoma. Alingi esprit saint ezala dans un corps saint. C'est la raison pour laquelle le papa Dengue na tango ya kala a répété ka yango mbale belé par rapport na enseignement pa Simo Kimbangu. Na moya lelo papa Simo Kimbangu ngani azako répéter ngo plusieurs fois molimo ezala mingi bonzoto ezala muke. C'est-à-dire que tout bima na routine ya mabe, tout bima na routine ya komona ke moyibe zelo konoka pamba ça fait rien. Non, c'est grave. Tout le monde a routine que kobo ezanango rien. Non, c'est grave. Tout le monde a routine que matongi ezanango kaka ndenge ona kaka. Non, c'est grave. To yeba ko peser acte mogo to sala kana vie na biso, il faut to changer mode de vie. Ba enseignement nyonso otozwa na Bible, otozwa na enseignement papa Simo Kimbangu, otozwa na Matei ya ba papa, ba enseignement nyonso otozwa na banzembo. Ce que nous appelons nyonso ba magistère, ba kamu nyonso otote ya maka, c'est le moment où to banda ko tia en pratique il y a longtemps oui, mais ba lacune ezali nanu du na routine comme mesana. Mon mesano wana il faut to bima yango to longola bilamba wana to lata ya sika ya véritable mondimi o azali ke tango linko loba kanisa mbala ebele 7 fois 77 fois au réfléchir pour loba kaka ko loba un mot to bosana ka mingi na bizale na biso mingi ozongi na ndako ozuka ka verre mai ukamacho che mai na mulanya mai na frigo bie pa yo bombela kango otie na verre mbala moko meli to mesana non. Enseignement kimbangiste la kabiso ke pomela bondela soki ko lia to bondela ka me ko mela ba bondela ka le to kutana ka to bondela ka le to ka bona to bondela ka makamne so prière pona nini nzambe yaka encadrer biso nzambe yaka pambola eloko ya liboso oyo tata nzambe alakisaka na papa Adam
prière. Parce que Tata Nzambe a créé Adam, puissant plus que Lucifer, mais le rôle de Lucifer a salaka désordre. Tata Nzambe a créé a péché pouvoir et belé, ma péché condition. Ton pouvoir n'est pouvoir que quand tu t'adosses à moi, c'est la raison de la prière. Or, biso prière to bosana, Kimbangi c'est pour tout. Kamata deuxième centenaire oyo tokoti to sengeli to abandonner makambo nyonso auto message nango ko sala ya mabe ya vie ya tous les jours na raisonnement na biso na réflexion na biso na ezaleli na biso na ba projet to za nango na conduite ya tous les jours il faut to changer complètement parce que bisengo ya papa Simo Kimbangu oya lakeli biso ndenge to lobaka les trois quarts to komona yango te tant que tozali na mabe s'il faut comme on a alors comme on a niveau wana mais pourquoi en arriver là s'il faut nous biso tous la possibilité à ko bongoma parce que nandaïswa il n'a pas eu la grâce du Seigneur à ça disparaître mais si pourquoi en arriver là si maintenant on nous donne la chance to bongwana ya mwana batata na ba mama deuxième centenaire to bandi c'est la vie pratique oyo nyonso bateya kabiso il faut to monisa yango na ezaleli na biso na elateli na biso na kolia na biso na koloba na biso na conduite na biso oyo ba papa baloba na biso ke l'uniforme ya mundimi ezaleli na ye c'est pas le blanc du pasteur que je porte c'est pas le vert blanc du choriste ou du kimbangiste ou le blanc de n'importe quelle confession bana ndenge banu balatelaka quel que soit ndenge bolata na confession na bino. C'est lui qui croit en Dieu, c'est lui qui croit en Jésus-Christ, qui croit au Dieu le Saint-Esprit. Son uniforme, c'est son comportement qui bannit le mal et qui embrasse le bien. Voilà eloko en gros oyo biso to sengeli to salanango pour la deuxième centenaire to embrasser yango to kende vers l'avant et to vivre le bonheur oyo tata molimo mosanto ayelaka awana se alati nzoto pour aloba na biso face à face yemoko atangisa biso et c'est les enseignements oyo ba pesa biso soki to landiango à la lettre to ça na droit ya kobunga te. Voilà en gros. Merci Papa Félix Ndingi bandi ko penser makambango ezo pesa biso esengo pesa yi. Donc nous attendons chez le Kimbangi Sénégal papa lobby te ndingi lobby yango que faut un changement total. C'est ça papa. Un changement radical, total, complète. Donc ce que tu as dit ici, nous suivons vraiment la réalité kimbangiste. Dans les jours à venir, il y aura des professions qui vont disparaître. Donc oui. Nous lobby que donc il y aura plus de juristes donc si vous êtes juriste il faut le banabango à partir de dans la logique c'est ça dans la logique que la sous-souté tant que tamboli correctement ndenge tata Nzambe asengi la prison n'a pas de sens la prison n'a pas de sens les surveillants c'est juste que veiller la discipline mais rigueur ya lelo et kozala li sous-souté pour la simple raison que tout le monde se comporte tellement bien tout le monde s'habille tellement bien. Tout le monde parle tellement bien que tu es dans un monde sans police, sans prison, et le monde est bien. La preuve, na likolo na yebite ceux qui police c'est la ndengenini. Donc papa Félix en tout cas malgré merci. La comate. Tout ça c'est mingi parce que bakimbangiste to yebaka et loko to latité mais papa passer azolo banabiso yango bien que ceux qui te se comporter boyer na bandi bitumbe kozalate ceux qui bitumbe zalité mutu moye pe akede na nini na prison ezala teninga lobeli yango peut-être pe malade ezala mingi te ba infirmier pe boke parce que ba médecin kala mingi te faut aussi la paix parce que na monde on a au papa Félix Azuko loba au bakimbangiste nous aspirons pour demain je pense que même les médecins faut faire attention faut changer d'autres cursus donc vraiment papa Félix le bango na nous bien parce que nous besoin qu'on peut bien papa journaliste na comprendre très bien na lingina mema batu na raisonnement moko très profond mingi tozali na routine c'est mon routine za kozonga mingi parce que c'est ça o za ko casser biso mingi mon mesano za ko casser biso mingi. Je vais poser une question. Adam na Bible que les gens disent que la Bible est un mythe que nous comme moi je considère que la Bible est une vérité, est une réalité. On nous dit Adam a vécu 930 ans avec quel docteur? Adam a vécu 930 ans, la prison est à l'Araboni. Adam a vécu 930 ans, médecine évolue à Ndengenini. Si aujourd'hui la médecine est moderne, quelle était la médecine d'Adam? Il y en avait, oui, naturelle, mais qui fonctionnait comment?
Donc, les médecins, je ne vous réduis pas à néant. Mais je pense qu'un esprit sain dans un corps sain, il y a vendu 200 ans, 300 ans à abilité, et il ne cherchera pas les médecins puisque c'est le spirituel qui fait le médecin. Posons-nous des questions. Le monde où l'on va et où le monde de Nini. Je ne critique pas sur ce point-là. À voir que hier, les médecins ont couru pour être sauvés. Aujourd'hui, on commence à fuir les médecins parce que les médecins, ils tuent. C'est la réalité, excusez-moi de le dire, c'est la réalité. On est malade, on vous dit restez à la maison parce que justement, si vous allez à l'hôpital, c'est pour embrasser la mort. Vous voyez d'où on va. Et donc, si toqué dans le monde, biso tozali kozela, ya tata molimo mosanto, oye pa ezali ke ozakola na mibeko makamunu ezali correct. Je crois que maladie qu'on envahir bisoté parce que Dieu n'a pas créé la maladie pour bisoto souffrir. Aujourd'hui, ceux qui allaient ça passer pour subir épreuve, mais ce n'était pas dans son plan au départ. Biso masumu na biso to mema esala ke babilo kono so wana Lucifer abwa ke la biso to koma ko souffrir nango. Yango na zongi na Adam 930 ans comment et la prison était où comment et donc ceux qui se conduire correctement ba profession mingi auto sala kalelo. Moi quand je me conduis correctement, je ne vois pas où est-ce qu'on viendra me lire un droit. Je vois pas. Ce qui doit mi balé mi ça tout ça se conduire correctement 1 million 1 milliard nous nous conduisons correctement babilo konu so wana e kozala sous na rigueur ezali na lango leloté pour la simple raison que bolingo bibe kona misala o ba pesi biso rien que par l'amour. Si Dieu est amour, nous le disons nous tous qui lisons la Bible, nous tous qui lisons les livres sacrés qu'on appelle Coran, qu'on appelle n'importe lequel livre sacré, Dieu est amour. Mais si nous pratiquons cet amour-là, les guerres à travers le monde, quoi il cause à la tête. Les guerres, dans la République démocratique du Congo, à l'Est, les gens crient. Oui, peut-être malédiction, punition, c'est une chose, mais moutou, l'homme, ce qui a qui n'a amour, il y a prochain. Le mal n'existerait pas. La véritable religion, c'est savoir faire le bien et éviter le mal. Mais pour y arriver, il faut prôner l'amour. L'amour, résumer la Bible, l'amour, le commandement et le travail, l'amour. Ceux qui ont amour, commandement, on appliquer yango. Et ceux qui ont appliquer commandement, le travail, tout est facile. Simple, la Bible est résumée en 3. Mais biso to longwana routine, to longwana komesana. Non, parce que le 6 avril, l'équipe centenaire 100 temps et coquille. Tomoni te mutumoko koyaki parce que sali lisumu tomoni mutumoko abimi mapapu lola agité parce que sala ki kamalamu pour dire que ezala lonka ndengwana on est non. Au contraire, avec le deuxième centenaire où makamu mingi ko prendre forme matérielle, to comme une étape la plus dangereuse, la plus mauvaise qui soit. C'est hier tozala ki ko seka. C'est hier qu'on dandinait, c'est hier qu'on faisait ce qu'on... Aujourd'hui, c'est le moment le plus difficile et le plus dangereux où Zala très prudent, yo mondi, mais papa Simogi Bango, Zala très prudent, yo créature de Dieu. Tu crois en Jésus-Christ, tu crois au Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père, c'est le moment où il faut être prudent parce que, na temps où il y a Noé, c'était comme ça. Noé, tant que pisse mitino atonga arche, abandaka yemorote bazalaka ebele. Bayaka na bango mais les batali mais arche na likolo ya ngomba mais loko ngo pozo sala mais c'est loko ya mai les gens balbi non c'est la foutaise sangana ke sala bilanga ngana ke sala musala nga à la longue Noé se retrouvera seul. C'est pas ça. Ce qui est important à noter, c'est que personne ne savait qu'il pleuvra un jour. Et le jour que la pluie avait commencé, toyebika mboule betarango et silaka. Même quand tu beti 24 heures, 48 heures, on a vu mais les caca. Mais personne ne s'attendait que cette fois-là, c'est une pluie qui va aller sur 40 nuits et 40 jours, Maétonda, Batubasila. Et nous sommes à cette étape-là, où maintenant, conduite ya yo mondimi, calculer yango très bien, na ndengo za kotambolela, parce que, délige les cas, Nzambe alobi, solo, ya batuba poli, et matiti li kole pa enaye, akobomasu sunama ite. Sodome et Gomorre, tomona moto, l'RP et yaka, ba yebaka teke, c'est comme ça. Mais ayez la bango. Et maintenant, na tour na biso lelo, Dieu le Saint-Esprit nous dit, je ferai quelque chose au monde qui n'a jamais été fait depuis que monde est monde. Nzambe arosala likambu na kati ya mokili, oyo nanu salamate depuis mokili ezali mokili. Nini?
On ne parlera pas de déluge puisque c'est le Kana et Monana. On ne parlera chose. pas de Sodome et Gomorre moto parce que et Monana. Alors c'est quoi Oya Rosal? Et pourtant il a averti que Ndaï soit Ekoya. Mais pourquoi na lobby que pourquoi tout ça loba que période de Tokoti est la plus grave qui soit? C'est parce que la plus grave c'est que quand j'espère vivre 100 ans et si la transfiguration Ndaï soit ayez lobby les 20 mai. Et vinange katani wana. Tous les projets et kataniwana bana na boti na sisa go boko la te ba kataniwana ndako na zala ko tonga estilité et kataniwana la bonne vie na zala kinango la bonne Mercedes le bon Jaguar la bonne Jaguar la belle vie nyonso sukiwana bomo inanga e kataniwana et donc to komi na période ba bengaka la dernière ligne droite na bato basala ka course bakima kina bango moko ko sala ko lembi mamuke puis après renforcer mais so bokomi siko ke ligne d'arrivée yango ne komi komona na musika mutna mutu abimisaka la dernière énergie o yazanango mundimi papa Simo Kimbangu yo croyant nyonso moment ya kobimisa dernière énergie na yo yango yo parce que to komi na ligne droite eza en vue en face de nous sauf que la date nous la connaissons pas. Merci Papa Félix. Nabandi toli ko poussa na tokenena na social. Ndenge mokili zali ko tambola lelo. To monaki na avant 1921 tant Papa Simo Kimbangu abani musala na ye. To monaki était malade, zalaki mingi babinaki en fièvre espagnole. Et parallèlement na tango obso to ye lelo oyoyo to moni était malade, zali ko frapper mingi. Ma onanga yete bakimbangiste biso pe to komi ko kota. Na phase yango ekum ko sala biso pasi mbala musuzu eko ningisa batu esengeli to sala ndenge nini ekimbangiste na point wana esengeli to sala ndenge nini pasi. Merci papa journaliste. Otuninga question moko difficile oui mais na répondre nzamba ko pesa inspiration batata na ba mama eluga liboso tokoyeba. La première chose que nous devons retenir, Dieu a créé Adam et Ève, il n'a pas créé malade. Ce qui est là, maladie, comment il y a nakati ya nzoto ya mutu, parce que mabe oyo Satan a kutungisa kabiso. Nzambe azali amour. Quel que soit mabe oyo tokosala na mabunga, mais grâce na ye, apesa kabiso toujours temps. Tokoyaki, apitikele biso temps tout élément. Et so ka tikela biso temps tout élément, akotikela temps c'est la raison pour laquelle mitin de nous à Lingomba et Sengela Makabiso Rolanda pour tous en harmonie na tata Nzambe pour ayebi que sika ya kela biso ezali sika na ye mais monguna oya bwaka awa qui est toujours jaloux de nous a retirer la biso tenter et il nous emboîtera toujours les pas d'une manière ou d'une autre pour tout souffrir. Et c'est ça ce phénomène là to monaka maladie na kati nzoto na tina mabunga na biso plénitude tozala nango. La perpétuité, et ça là, dans 930 sur 1000, Nzamba Pesaye, les autres comment à 100, 120 ans, et Sili. Sur commune à 100 ans, et Sengomakasi, Mingi Kutu Tokoma Ralissusute. Et donc, le phénomène de maladie est comme courant à Katia vie à Bissobatu. Mais l'icolo est autant bon à Bissomabe. Yangope, Kosala, que Satan a suga Ningisi, et Zaliko agir. Satan attend ou Ningisaka. Soki a opéraka, parce que Tatan Nzambe, a tikela étant. Pendant temps on a ya tikela ye Satan a coopéré et nous sotomonaka. Mais c'est quand même curieux de constater que ce qui total na 1720 maladie ezalaka et boma mingi. Mais sima mokile continue ko vivre. Na 1820 maladie mususu eye et boma mingi. 100 ans après. Na 1920 100 ans après maladie eye et tungisi lisusu. Si nous avions une bonne lecture de l'histoire, nous devions nous attendre qu'en 1920, nous serons secoués, pour ne pas dire surpris. Oui, de certaines opinions, baloba na bango, baloba mingi, na ba livre mingi, puis tout le monde a rappelé c'est publié. Lelo, to koma komona maladie, oyo za kutungisa biso, oya lelo 2020, babengi coronavirus, COVID-19, et même bisouti lelo na 2021. Mais torozanga na koyeba te que lelo yo baza kolobela maladie wana socialement est dérangé univers mobimba et dérangé monde mobimba et casser société humaine
sur tous les plans, économique, financier, emploi, tout est secoué. La société Kangami, batu mususu bazangi musala, batu bakufi mingi, ba conditions ebele tout ça comme on a. Mais avant tout là sur le plan matériel, commençons sur le plan spirituel parce que ma kamunu c'est banana spirituel pour eya comme na matériel. Que Bible a comme la biso Apocalypse, que ngonga ezali oyo kozala que tu n'achèteras pas, tu ne vendras pas si porte pas la marque de la bête. Bikelamu nyonso baza na kati ya se atango baza bikelamu ya tata Nzambe même si Satan a incrusté oyaye. Mais Satan le agira et pas ya tata Nzambe que mutu nyonso akotia makolo na ye awa na se akoki jamais ko remonter na likolo pa ya Nzambe pa etouta en tant que ange. Asali que souci na ye batu nyonso faut ba servir ye ba porter son na ye. Tata Nzambe tant papa Simon Kimbangu abandi musala na 1921 Nzambe avertissaka toujours. Tata Nzambe avertissaka. Prenaka jamais au dépourvu. Et Lucifer était averti en 1921 que je viens installer mon royaume, je te donne 100 ans. Oyo balandaka Lucifer ba yebite, mais lui le maître le sait. Et donc, à ça qui peut programme na ye en vertu de ça. Mais makanisi nyonso oyo Lucifer akoko zala nango, apôtre Jean, ba pesaka yango na révélation, yango akoma na Apocalypse. Et donc, les autres abattus à vivre tant oyo. Parce que Lucifer, il sait qu'il va partir. Il va être emprisonné, il va être éradiqué. Mais il ne veut pas partir tout seul, il veut partir avec tout le monde. Alingati ke la tata Nzambe, zéro. Et là, mutu nyonso oya koli, oza la croyante, osambela kate, il faut y que Lucifer, il sait qu'il va partir, mais il veut partir avec tous les 7 milliards d'humains que nous sommes. Il veut laisser rien à Dieu le Saint-Esprit. Il veut amener tous avec lui. Et donc, s'il y aura des gens qui vont résister, oui, parce que au bazana bilembo tata Nzambe bazali, oui, tikana boa ke la bango malade, au bako lekana ba lekani, ne fût-ce que tata Nzambe a échoué la création na ye oya sala. C'est sur ce plan-là, toko mona malade ndenge za ko leka boye et bani na ye moko la maladie. Ceux qui ont survivre, tokeina on appelle ça vaccin, alors que les scientifiques qui ont travaillé dans les laboratoires, ils ont témoigné que tous ceux qui sont mabunga, tous ceux qui sont liwa, mais tous ceux qui sont ils ont tinda biso kaka na eloko yango, et donc moi na mutu zala na mayele. Sosola tata Nzambe, voilà sur le plan spirituel le pourquoi, parce que le temple de Dieu, le corps humain est le temple de Dieu. Or, ce qui temple de Dieu est empoisonné par le péché. Si temple de Dieu est empoisonné na biloko toliaka, si temple de Dieu est empoisonné na masanga tomelaka, na ba drogue, na ba biloko mabe, na ekobo, na masumu tomemaka, et lui il veut, ça Lucifer veut que même au memaka masumu te, yesu kwa koyela yo eloko ba kotisi on na kati nzoto, poka ka nzoto ezala abîmé, ezala susu temple de Dieu te parce que l'Esprit Saint na kati nzoto amutu evandaka na makila. Et ça, c'est sur le plan spirituel. Et maintenant, sur le plan humain, toza komona nyoso oyo eza koleka. C'est vrai, Papa Simon Kimbangu ayaka a fondé, a posé ba fondement. Bamvoila bango misato tango baye awa na se leur souci ezali ya kolongola mutu mwindu na pasi oyo azali. La véritable mission, s'il faut le dire en termes simples, de Papa Simon Kimbangu et la continuité, c'est sortir l'homme du mal et des difficultés oyo azali, c'est-à-dire améliorer le social de l'homme, tout court, et de l'homme noir en particulier. Le social. Or, qui dit social, dit bien-être. Qui dit bien-être, dit kolia malamu, kolala malamu, kolata malamu, kolamuka malamu, ko respirer malamu, c'est ça le social de l'homme. Et donc, ce que tu as misala tout ça là, sur le plan matériel, otali kolia na biso l'agriculture, l'élevage, otali misala oyo papa za ko recommander. Tout ça là, banda papa dengenda tika ko lakisa biso papa kangani azui relève a lancer biso ngo pour biso ne soto kota na kati. Alobi to relesa mokili. Il faut travailler. Yangwana baloba na biso bolingo mobeko misala étape ya misala azako activer yango batata ba mama to bima na routine. Na église oui, élevage na lutende les félicitations, productivité et monani.
wana ezali basoso lobi kokoma bantaba lobi kokoma bangombe, c'est une chose. Mais dans l'entreprise individuelle yopé na coin ya ndako, mais pourquoi pas quand le terrain le permet? Mais bogola basoso, bogola ba meme, bogola ba, c'est ça, cultiver. Mabele ba pesa biso ngona tata nzambe po tolona tobokola. Tokoyi kukufa jamais nzala. Lelo tokoma société de consommation biloko ya importé, mais biloko ya importé et ça na ba usine ya ndenge na ndenge avec des produits chimiques. Lelo tokoma cancer et ça maladie moko particulière, lelo cancer est comment et loko moko facile à la portée de tout le monde. Pourquoi? Parce que biloko to liaka za malamuté, d'où l'opposition na biloko to liaka au terme qu'on appelle bio. Biloko to koma kaka bio opposé à quoi? Opposé à biloko oto liaka o salama na ndenge e ba chimie e kota mingi nakati. Rien comprendre ça, l'église qui mangis en particulier aza ko ramener biso na culture de la terre, na exploitation de la terre. To bimisa biloko o ezali biologique, o ezali na altération te e beba te po ko lia ya mutu ezala malamu. Patata ba maman. Soki lelo toza ko vivre to komi na 80 ans, 100 ans, 120 ans, ba mususu 30 ans. Parce que tata nzambe apesaka grâce, parce que le to liaka, to sambelaka. Toujours nous prions avant de manger. Surtout il faut prier avant de manger, il ne faut jamais négliger ça. Cette prière là bénit le repas que nous mangeons, que tout ce qui est mal là dedans, même si nous mangeons, ça va pas nous faire mal. Excepté la prière. Si la prière n'était pas là, on mourrait comme des mouches. Maintenant, il faut sur le plan matériel sortir na biloko ya mabeni surtout wana toliaka. Papa mama soki botanga ka mingi, ndenge batu mususu batanga ka, ndenge to meka biso pe kotanga. Vous verrez que biloko nyonso toliaka otomonaka. Toza ko apprécier batu mingi bakoma lelo yo canette ya coca avec plaisir parce que facilité au luka verte. Mais est-ce que l'aluminium qui contient cette boisson après un certain temps, et quoi apporter nini nakati nzoto na yo? C'est une altération, mais toujours comme une facilité, une mauvaise facilité. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. La bonne conservation, c'est le verre. Le plastique est comme objet de conservation. Mais le plastique, il amène quoi? Bamboga msura Japon yoka micro-ondes bazako éradiquer yango nyo surtout à la poubelle parce que micro-ondes est ben dakaba. Voilà. Donc c'est là que nous allons, cher papa, chère maman. Ton négligence culture na bisoté social na biso moko mutoko simba yango ko yeba ko sala mabele mais to accorder importance na connaissance mabeza na biso toza de culture orale na culture orale wana kaka likambu yo yoki yango yo simbi yo moko kende kotanga oye komama po oye exploiter ozwa mayele to landaka te. Je vais prendre un exemple bête. Corosol oto benga ka cœur de bœuf mbumana soko liaka ngo mingi na makasa nango soko salela kango ezala te ezala nini cancer kozwa yo te. Mais corosol to vanda na Kinshasa na koli na Kinshasa na lia yango mais pas avec une régularité to négligeaka na biso. Mais lelo to fungwana kaka to mona ba plantation ya corosol de kilomètres et que batu ba consommer ngo régulièrement ndenge to lela kamalala na ba manga cancer yaka okuta biso blendé. Mais yebsanga i place nini à la République du Congo, à la République démocratique du Congo, au Ghana, au Tchad, partout, Gabon, Côte d'Ivoire, pas Mabélé, Angola, de partout. Blakisanga et pas plantation à Corosol, les alliés à des kilomètres à Corosol. Anana to monaka, basala rajid anana. Ba mangue to monaka, ba palmier to monaka, basala labiso huile. Corosol, ouais pesika basali culture nango. Et pourtant cet arbre là, ba mindele ba yeba. Mais ba loba na biso eloko te. Maintenant les loyo to yoka kayango. Qui a eu du gel courage? Rien que 100 mètres sur 100, corosol na corosol. Rien. Quand tu as na bazwenze na bazandu na biso, oke no mone sika bazako teka kaka yango wana rien. Photo la mukato bima na routine nzamba apesa biso nyonso tozali na yango. Mais mayele mazangi biso, lokola mayele mazangi biso, mais tozonge pa ya tata nzambe oyo apesaka mayele. Mais biso pe batu toza toujours na se ya kobunga. Yo kimbangi sosoli papa Simo Kimbangu, mais olingi pe ko lukate osuki kaka wana, mais il y a un pas à marquer, il y a une marche dans le kimbangisme. Quand dit mama kimbangiste aux baptêmes n'est que la première marche de l'escalier, la première sur des milliers yo ko matapo que no koma na likolo et pas ya tata nzambe. Ba marche zali ebele. Mais biso to suka kaka wana. Ba yekutu baza libanda to lobate.
batindela biso si les arabes bazana Mahomet tala pétrole na bango ndenge randa bango riche. Mais biso bapesi biso Papa Simon Kimbangu avec une république démocratique du Congo où le royaume Congo est tonda ba minéré koleka mokili mobimba. Mais Papa Simon Kimbangu toza ko lemba na ko reconnaître ye Papa Simon Kimbangu kianga ni kutu to lobate surtout que ye physiquement ça vivant. Mais c'est Papa Simon Kimbangu oyo biso to lukaka te yenda zali solution ya ba pasi na biso nyonso e mutu mwindu. Baninga ba livre belé na kotanga te pour la publicité na ngote mais lukana ba bibliothèque que nous mona Libye, Tunisie, Algérie pour indépendance, intervention à Papa Simon Kimbangu ya Liputa. Le même Papa Simon Kimbangu revient de l'Afrique du Nord jusqu'au Sud. Mwana ya Congo kimbangiste ou mwana ya moto okolamuka mukolo nini po yeba ke 4e génération patron nango Papa Simon Kimbangu. Génération ya sika 4e génération patron nango Papa Simon Kimbangu kiangani. Tokolamuka mukolo nini me bakimbangiste toza ko bomba te toza ko belela na batu nyonso. Ke batata na biso po bazwa indépendance ba soubassement ezala. Ce n'est pas la politique qui a eu l'indépendance de la République démocratique du Congo. Non, c'est les prières de nos pères qui ont souffert, qui ont fait que Dieu a fait grâce. Et c'est cette grâce-là qui a été le moteur. Oh, ezala et boosta la politique pour pas comme la conférence il y a Bruxelles pour tous soit indépendance. Alors yo ça la politique au yebi histoire mboka na yote yo kende ko sambela ko yebi Papa Simon Kimbangu te et puis vous cherchez que mboka zonga na paix mais la paix entre sous nos pieds. Mais tokoyeba yango ndenge nini soki toyokaka te tokoyeba yango ndenge nini soki tolukaka te. Les social de l'homme, les social ya yo kimbangiste. On a toujours dit tango muto abeli. Soko keye pa yanganga ozui traitement te, oke pa médecin infirmier ozui traitement te, oke pa docteur ozui traitement te, oke pa pasteur protestant ozui traitement te, oke pa pasteur catholique ozui te, oke pa marabout musulman ozui te. Mais kende pe pa bakimbangiste. Tuna lem su bango bazana solution. Alors mboka eza ko traîner, bambula na accès à difficulté, toza ko changer ba président, bambula difficulté za ko zanga biso, toza ko luka solution en Occident. La République démocratique du Congo solution ezali na libanda te solution ezali na kati ya République démocratique du Congo na se ya makolo ya yo kimbangiste na se ya makolo ya yo congolais Papa Simon Kimbangu. Tata ba maman to ali kolanda papa passer a betel biso na mo ntango côté ya plan social pour Alex biso était ndenge ni to se comporter ndenge ni photos aller là a biso que ne sikani surtout pas ces alliés, il y a moyen de faire quelque chose pour qu'il y ait une évolution dans notre société. Surtout si le plan social l'oublié était photo ça là photo développer social nabiso na plan surtout plan agricole ni surtout à l'axi biso ayo kolobana biso na plan spirituel pas si ce que les alliés parce que tous les kobosa na oya yaki pona ko kangola. Non seulement Royaume Congo, mais Afrique, nous surtout, Aïbisiso, Papa Kimbangu, Toko Bossana Yangote, parce que Tango, Toko, ils allaient ailleurs. Et alors, Malam Moutos, ligne directe, c'est-à-dire que ceux qui passent ailleurs, total, ça m'a moko, Papa Kimbangu, c'est on a Aïbisiso. Papa Pasteur, il faut continuer. Toko Mina Tango, Nabandi, Tokali Moussikate, Potosili, ça, Tolobi était souffrance, Nengenini, comment éradiquer la souffrance dans notre société. C'est-à-dire que souffrance ce qu'il y a quand on lobby était ezaka na maladie. C'est-à-dire que bat mususu batoma be oyo musala na bango bazwa spécialisation na bango ezali était bachaka maladie na banzoto ya batuto moni était bambasu to moni était ba féticheur ba yebele oyo ba chepasi na mokili. Mais le quoi to comme na air oyo ya Papa Simon Kimbangu est-ce que basine précurseur ezali ou ezali kolexaïté mais vraiment tango to komi ezali aye to mona ki lobby pour na pesa solution na pesa moi avance ya nga moko da sa motema izo kusala ngwa mais non to komi na période mususu ndenge nini mutu oyo akenda sango mutu abakisi ndenge na ndenge ye abini sakabatu so akoti na terrain Papa Edingwe. Donc ye alata penza ye balata ye alubi ngai penza bakisi pana ngai na ngai tobota makote moko.
mais tout moni était lelo oyoyo ngana moni on a buzoba na ngai on dirait exemple penza donc ezali preuve ya entrée il y a deuxième siècle kimbangisme oyo ya lobi était akolongola pasi na mokili c'est que pour longola pasi faut banganga basila na ibite soki peut-être ngana nazoko mikosa ou bien pour abongola bango. Merci beaucoup pour journaliste na saisir portée ya mutuna na yo. Oui, c'est vrai que na vie ya mutu au sengeli ozala observateur. En étant observateur, nous sommes toujours voués à observer et logo oba bengi les faits marquants et logo oba bengi les signes de temps. Okomona tozana ndenge to vivaka, mais likambo moko salami ya sika et salike tozalaka na biso mais likambo eloba makate. Tozalaka na biso mais likambo esala makate. Oye komi ko sala maboye ndenge nini? Tozanga na ko totikala na kati ya pongite tozanga ko yeba ete na mokili biso no tozalaka ndenge moko te. Nzambe apesa mutu na mutu na dona ye. Mais na kati ya parcours na biso na ko suivre destin on Nzambe apesa na mutu moko tozana ndenge oyo tolandela ye destin. Soit tolanda ndenge Nzambe trasa yango, soit to se garaka na kati ya destin. Parce que mingi tu vas définir destin, c'est la ligne on Nzambe a tracé pour na yo. Bana obotami tina liwana yo na bambula on Nzambe atangela yo. Ligne wana il faut suivre yango en écoutant l'éducation, les enseignements religieux, nzela Nzambe balakisi yo pour koma na suka. Mais il se fait que na vie ya mutu na ba tentation to derutaka. Obimi na ligne wana au côté gauche zamba. Obimi na ligne wana au côté droite zamba. Peut-être un jour ozonga na ligne yango mais après avoir beaucoup perdu. Et donc o ezali signe de temps to mona ke kala bakimbangiste tozala iko sekama vers blanc to la tiango on a été humilié combien de fois kaka pona telamba kaka to la tu za ko funda ke tuza bakimbangiste. Mais le fait marquant c'est quoi? C'est qu'au jour d'aujourd'hui beaucoup de personnes parlent de Papa Simon Kimbangu, les maîtres que nous suivons. Beaucoup de gens parlent de Papa Simon Kimbangu, des gens qui ne sont pas kimbanguistes comme toi et moi. Bazali batu ya libanda. Mais ba komi ko sosola que non, lobi ko zali pa ya Papa Simon Kimbangu. Aya ne ko sambela na bisote, mais azako landa azako témoigner que non, Papa Simon Kimbangu mutu mususu te. Mususu bazali na ba groupe de prière. Mususu basambela kate. Mais ba lota ka Papa Simon Kimbangu, ba mona ka Papa Simon Kimbangu, ba zwa ka révélation Papa Simon Kimbangu. Le premier prédicateur oyo tozana ye na bomoyi na biso ezaka Papa Simon Kimbangu lui-même. Parce que abimela ka bato alobaka na bango ngana yo toyebaka te. Tango apesa bango rendez-vous na nkamba ngana yo tozalaka te pour dire que Papa Simon Kimbangu ye moko akende ko lamusaka bato na ye bisika bazali. Mais quel que soit mabunga oyo tozali na yango, quel que soit banzela ya mabeto kota, quel que soit kindoki oyo to kota, quel que soit bakisi bonganga, maraboutage, ou nyonso oyo to sala. Mais mutu na mutu azana tango appel du Seigneur soki ye lié akolamuka akotelema. Parce que tout un chacun parmi nous a doté de conscience. Okoki ko kosa mutu nyonso na kati ya mokili. Deux personnes, deux individus, deux entités oyo bakosa ka bango te, c'est ton Dieu et ta conscience. À partir du moment où oyebi ko réfléchir, conscience est ça la kati na yo. Même quand oyebi ko réfléchir te, mais oyebaka que ozali bomoi, donc omitunaka. Et donc mingi o bazali ke bakotaka banzela mususu babungaka na musika. Bazali ebele na kati ya mokili, babunga ya makasi ou bien babunga ya muke, mais o bazali ke appel du Seigneur soki koki papa beti ngonga na motema na ye à reconnaître que oui na salelaki nzela ya mokili. Na dondwa ki na komaki musika, na komaki puissant, mais le plus puissant, l'omniscient comme on dit, l'omnipotent, et ça sera toujours Nzambe Tata Molimo Santo Yemoko. Alors c'est un fait marquant ya komonaka lokola mikolo oyo. Ndenge tuza komona na image. Tomona ba prouesse ya Papa Edingwe a évolué dans le milieu ya catch. Je crois que bato baza observateur bio batanga mingi ba yebi ko définir ce que c'est catch, que ba prouesse mingi ba catcheur ba salaka, c'est des surhumains. Ezalaka bangote boye. C'est des surhumains.
ezala kati to mona en États-Unis ou to mona de partout tio et salama na mboka na biso. Donc so za doué d'une certaine force, d'une certaine capacité ya resembler ba esprit wana te, o sala makambo wana te. Mais to mona ba prouesse oyo ye asala, abinisa batu, alalisa batu pongi, oyo nyonso to mona. Mais muta koma na degré ya puissance ndenge wana aya ko reconnaître que ezalaki mokili ndenge ye moko alobaki ke na beti batu nyonso mais mutu moko na koyi ko beta te yo tata molimo mosanto. C'est un fait marquant. Alors une personnalité de ce rang-là reconnue universellement mais aye à se rabaisser liboso ya tata molimo mosanto. Toi pauvre homme, pauvre type, qui es-tu de faire les têtis? Qui es-tu? Moi qui ndoki wana ozanango ozaka na motema kilo oya otubela ngo obwaka yango po bika na yo kaka kobo wana yo olandaka butu moi oza ko sala forte otika yango moyibi wana tango nyonso oza ko sala forte otika yango matongi wana mabe nyonso, tout mal, toute iniquité est un péché. Mabe yango nde ba ko pekisa biso zwa courage oyo bakei kutu au plus loin au plus puissant ba yeba mikitisi bongo yo kindoki moyibi ozanango ntubela ifo babondela yo papa alobi na biso tozala molimo mingi bonzoto ezala muke mangoma nyonso bandoki bazali chez les protestants, les catholiques, les musulmans, chez les kimbangistes bandoki bazali boni batubeli kindoki boni ataku tu confession le ba pasteur tozwaka yango toza obligé toza na ordre ya ko déontologiquement tout témoigner tout publier yango te. Mais si batu batubela kindoki na bango bazali changement tokomona na kati ya milieu to vandike kimia eza or tozomona ke passe zo continuer kaka. Mais la différence entre Satan et Tata Nzambe c'est que Tata Nzambe malgré mabunga na biso mais apesi biso largesse que to koya ki to lamuka papa denge na loba bien ataku tozali na mabe ya ndenge ni na tama kila na maboko soki otubeli otiki ozongeli ye nzela likolo okokota. Tata Molimo Mosanto au jour d'aujourd'hui a ouvert la porte à tout le monde d'accéder au ciel à la condition que répands-toi, confesse-toi, abandonne le mal que tu fais, reviens sur le droit chemin. C'est la seule condition qu'on nous a posée. Maintenant, est-ce que c'est impossible pour te réaliser en haut? La Bible nous dit que Dieu ne nous demande jamais quelque chose qui est au-dessus de nos forces. Donc, tu es capable de tout bela kindoki tu zanango. Tu es capable de abandonner et comme tu salara tout le temps. Matongi tu salara tout le temps. Moyibi tu salara tout le temps. Bah découragement, c'est un péché, désespoir, c'est un péché. Parce que tu crois que 10 commandements tout le temps. Non, les 10 commandements sont la base, le résumé. Mais dans le détail, bah péché est belé. Koyima yima, rouspéter, c'est un péché. Rouspéter est un péché. Et donc, toute iniquité, il faut te yeba kotika. C'est une remise en question, ya yo mutu na comportement na yo. Pour être te yeba kobika. Quand je parle de faits marquants, il y a papa Edingo, c'est un cas. Mais tout le monde a pu bakawana mingi oyo uta koleka. Mais je vais lancer un appel na banganga ya Nzambe. Je vais lancer un appel na ba croyant nyonso. Tant ngai na bungaki parce que nazalaki komela masanga. Et lelo yo na ye na tubeli na zongi, il faut un suivi. Batu nyonso oyo ba yaka kutubelaka. Batu nyonso oyo ba reconnaissaka na bungaka na ilandaka nzela ya mabe ya Satana. Lelo na zongeli Nzambe na ngai yamba ngai limbisanga. Mais banganga Nzambe est-ce que to salaka suivi? Parce que to monaka mingi aye à reconnaître mabe na ye a tubeli, mais l'air boza ko sala suivi te boko yoka alemba na ye akoya lisusu. Ata zongela mabe wana te, mais atikala abandonné à lui-même. Est-ce que banganga Nzambe suivi ezali? Nganga Nzambe sengeli azelaka kaka te mundimilera zane bien porté yenda kwa Nzambe okomi ko ganga. Non, c'est justement au moment où mundimi aza komona na susute. Mwana ya Nzambe mundimité aza komona susute ndenga za présent parmi nous régulièrement abungi. C'est ce moment-là qu'il faut kolanda ye. Po boyeba difficulté na ye ezali nini? Aza malade po bo sunga ye. Na ba prière moi 10 euros poisson ba dafalgan aspirine pobo yeba abunga ki na mbeba yangwana luyalu leta akangi ye boloko boyeba ko soutenir ye
azonga susu na mabete suivi ezangaka. Suivi ezangaka à tous les niveaux, surtout en Europe particulièrement, mais aussi en Afrique. Suivi. Ce qui suivi ezali okomona ke mutu se sentir soutenu. Bakoya ko zongisela ka biso te na bandimi oyo tokambaka ke soki na komi bien portant na ye bozoko loba na ngai na yana mbongo mabonza lobi ler nazalaki malade na mona ki bino kutute. Il faut tozalaka présent na vie ya mundimi à tout moment. Koyeba kolanda mundimi santé na yeba yeba kayango. Na ba parti politique to monaka. Je n'ai pas fait de la politique d'amboka awa ndikolo ya koluka ko bongisa situation tolanda lokolo na sadera na parti communiste français. Mais na mona bato parti communiste balekaka une fois par semaine. Baya kotala suki santé na biso zali bien suki makambo zali bien ale to solo lipe mondambo makambo ya idéologie à parti na ba projet et puis ba kena bango wana politique vie civile e bongo yo mondimi yo nganga nzambe bandimi olandaka te ndako mondimi oyebite bandimi ba ye ndako nzambe te lelo pona nini ba yete olali olamuki to komi lundi tu ne sais pas babengi yo nganga nzambe. Non, nous devons savoir déjà au départ tant batio na mutu ya paroisse na mutu ya lingomba tant batio na mutu ya etonga tu n'es pas le chef, tu es le premier serviteur et ça c'est rôle ya premier serviteur to sengeli to sunga bampate oyo ba pesi biso. C'est pour cela ba benga biso pasteur, c'est-à-dire berger poto sunga ba brebi o ba pesi biso. Et ce qui brebi moko abungi, c'est une lourde responsabilité pour na biso. Alors les alliés sont de voir que mutu azalaki na misala ya mabe, mutu azalaki na mabunga à reconnaître, à zu appel ya tata molimo mosanto, aye komitika. C'est le moment qu'il faut le suivre, l'encadrer pour s'en approprier na kati ya lupango ya tata molimo mosanto. Mais okomona visite kute kozalaka te, bo abandonna na bino ye apprendre Kaya Papa Eding aujourd'hui. Mais c'est une personnalité oyo, une fois par semaine, peut-être 2 fois par mois pour ne pas exagérer. Akomona bakambi. Soki avandaka na ville matete, batu ya matete bakendeki ko randaka ye visite. Ba yebake azali bien, azamalamu. Pourquoi pas lobby alanda malongi, lobby to mona ye, ba yambi ye mundimi ya Papa Simo Kimbangu. C'est là l'objectif. Kolo yeso lobby bokende mokili mobimba bobongola bapakano. Mama munu lera za ko pesa carte ya bandimi, carte ya batambusi na baselo aliboso. Maloba misato ezalaki kolobama. Kende mokili mobimba bongola batu. Loba mibale a ozu musala wana témoigner yango ko lembate lendisa yango. Ya misato pe ezali. Ba point wana eza ba point clé. Na 1959 l'ère lobamaka na mois d'avril. Mais lelo yo pasteur, yo diacre, même yo mondimi. Est-ce que tout ça est là yango? Ton voisin n'est pas venu à l'église. Il t'a posé la question pourquoi il n'est pas venu. Bandimi batika la l'abandon, kaka yena nzambe na ya se débrouiller, mais pour quelle raison? Tout ça ba responsable na bango. Pour quelle raison? Ozeli l'ère ça beli na ye 6 mois. Lera bongia ye oza ko ganga ntinsani to pesa mabonza to tongelo ko boye to sala musala boye. Mais fallait le suivre quand il était malade. Peut-être c'est là qu'il avait besoin de vous. C'est là qu'il fallait qu'il se sentir soutenu. Vous l'avez abandonné. Nakazi tuzali mingi à l'appel du Seigneur mukolo wana. Na yebite sur à la mesure de dire que oui Seigneur, na salaki musala na correctement, a commencé déjà par moi en toute humilité. Est-ce que tout ça la misala na biso malamu? Le questionnement est lancé à tous les niveaux, depuis les représentants légaux, voilà en quelque sorte et là qu'on a souligné, papa journaliste. Merci batata ba maman bande konde bali kolanda biso to ali koloba to mission ezaleki mingi pe lendi sabandimi aspiration na biso en tant que Kimbangi, c'est comment devons nous comporter face à la société. Nous devons être distingués par rapport aux autres. Yangwane to bengseki papa Félix ameki kolobela biso na ndenge na ya bo ya bonganga nzambe alakisi biso ba point na détail et ndenge nini photo zala pour mokili oyo to changer on a peut-être en sous. Oui, c'est vraiment comme cela. Il faut tout changer mon kili. Et ça, ndenge zala ki liboso li susute. Batata babama ngonga ezali sengonga
papa passer merci mingi na tangu oyo toyambi yo na bandi maloba ya suka pe ya mokolo malelo topesi yango nano tangu pona ete tokomerusisa. Le mot de la fin na koyi koloba était mibeko ta eza ebele tout se familiariser na mibeko to landa mibeko. Adam soki akoyaka pona kolia mbuma te. Adam akoyaka parce que azangaka obéissance. Yangwana obéissance elekaka nyonso. Ko obéir na mibeko baza ko pesa biso. Si Adam obéissaka na mibeko ba pesa na tata Nzambe na komaki na niveau ya kolia mbuma te yena mama Eve. To landa mibeko sérieusement sinon te tokolonga te obéissance poto zala bien na kati na biso et que esprit ya tata Nzambe elata biso ekamba biso tata Molimo Mosanto akamba biso na nguya na ye poto longa musala oto ndima na likolo to telemisa lingomba ya tata Molimo Mosanto awa na se social ya mutu ezonga propre ezala bien maladie kozala te makamuni son kembo na kembo liwa ekotika la lisusu te metozala na botosi poto longa. Batata ba mama merci na ndenge bolandi biso to pesi bino mbote mingi pe ba remerciement esikani so bino bali bino ekolanda biso tozala ki bongo na régie na papa Tony Dangenda na programmation ya papa Coach Chakitani na réalisation tozana papa Paul Malonga tozali na prise des images tozaki na mama Fifi papa Papi Makese papa je t'aime ba oni surtout basunga ki biso na mokoma lelo to pesi bino tozongisi bino ba flair na coordination ya Khateki ya chaîne na biso tozali toujours na papa na biso papa Makwemimo Lambert na micro tozalaki na moko wa bino papa Louva Mutoko de la paix papa Peki nde na tangwana tozongisi le micro na régie. On se revoit dans un bref délai à la prochaine séance. Merci. La cité sainte de Nkamba est le siège de la paix mondiale. Tous les rois de la terre y séjourneront pour prendre les ordres auprès du roi des rois.